comme il a dit ça, le monde des ténèbres, tu as parlé de le monde des esprits. Alors, dans le monde des esprits, tu peux faire qui moi, Mayele Yabososoli, c'est le Legemoko, tu es dans le monde des ténèbres de l'eau. Alors, comme le monde de l'au-delà, les mondes des ténèbres ont aussi 4 degrés différents. À savoir, 1, les esprits légers, 2, les esprits inférieurs, 3, les esprits supérieurs, 4, la magie. Mais aujourd'hui, on parle que de les esprits légers, les esprits inférieurs, les esprits supérieurs. Mais la magie, à cause de mon colonaïe, on est qui pour naïe. Alors, les esprits légers ou enquêteurs, bon, les esprits légers et Baksasusou, ndamu moko na simakuna enquêteur. Enquêteur à Salinane. Ndenge tozomo na bitumba na biso saka kati na biso moko. Na ba collègue, na ba mine, na ba famille. Baza na posa baka na misala na yo, osala te te kate. Baza na posa mona kaka ndenge yo lelaka. Ndenge yo sako souffrir. Obota te, ozala na kimia te esengote. Alors pour cela, pour na bazwa yo, basala kanini. Na kati na bisanga na bagwa butu, bakotindela yo mutu moko oya za l'approche na yo. Kama mutu wana ye, mutu nyonso ko yapa no mwana noko tata mwasi mwana petite sœur mwana grand frère, basaka ka bandoki te. Mais na kati na bamisusu pe na batoka ko yamba, batu misusu pe basali banquêteur. Alors tango ya ye wana akoya na makambo moko koyokela yo te, kosala makambo boye po yo obeta kama bakuta nyonso. Na kati na kobeta mabaku na kosilika na ba décision mabe nde porte comme ouverte nde enquêteur misala na sala kia ko pesa rapport nde bango siko na moment ya faiblesse na yo na moment ya distraction na yo nde ba duki siko yo ko kanga banzela na yo misala na yo mabota na yo libala na yo esengo na yo kinya na yo okomi lokola maladie mutabakisi mutabatonga tongo butupo mais oyebite que yo papa yo maman mon colonel so mela bakisi OK darata mon pas docteur au moins dit que ozali na sia ya kolokama ngamba kela biso bongo te ozana sia kolokama ene kino le lozo so la kakate est-ce que nzamba sala biso to vivre na bakisi to vivre na batonga okomi muumbu ya bandoki nde ya mwana tikali libela ya komela kabakisi tongo pe bakisi na bango eza na batoxique soki omeli yango nde osentir matina soki akotiki yango befe bani komanifeste nyonso na posala nini ozongela bakisi ntango ozomela bakisi one bokomelaka poison ozozo batonga wana ezoka bapoison mais yo ozoyeba te donc ozalaka déjà envoûté ozalaka déjà na maboko ya bato badirijaka yo baza kokontrole vi na yo baza kolandela yo na lolenge nyonso ozomona mais yo ozososola te ozaka moto ya masanga ti lelo moto ya kindumba moyibi moto ya badistraction moto akokumisaka milimo ya bapaya kokumisaka bajesu na bayawe ti loza na badistraction wana mais boloko okobima ngo kan whatsapp. Les esprits légers ou petits sorciers sont utilisés pour enquêter les terrains avant de faire leurs opérations. Ce sont ces sorciers qui parfois entrent aveuglément dans le fileux de Nganga Bankulu. Nganga Bankulu wana, entre parenthèses en français, protecteur spirituel de la famille, et tombe nu dans le riz. Donc, alors, Éric Kolobani n'est pas yo. Na katina les esprits légers, tango bagoyo kamona soza vivi na nzungu, c'est que maman na zanate. Enquêteur wana oya yepona ko tchono ba distraction. Azana ina pouvoir ya moke. Mais ba tindia ya kochaka distraction. Aya kubungiso mayele okota na makambo musyo sangatina okoyamba ndeko musyo komela masanga te ye lokola lingi masoko komela masanga ozali na kindumba te lokola sala kindumba amelo pe na zela na ye ozali kotonga te
lokola ye na matongi yo poko bikotonga ozalaki na benemi te lokola ya na benemi yo poko benemi ozalaki koyina te yo poko bikoyina bamisu bayelaka bongo baye koanvute yo basa banketere yo momoto na libala yaza na libala te to na libala mais ça koyela yo ko vanda kaka bongo te na mesheki ngandi sala kuna kutu press na zala kama kama wana muninga ni wana zala mbongo pe boga soko suye mwasa libala alandi muninga ake kolinga mobali na libanda musika na mwasi na mobali na ndako to pe mobali ake kolinga mwasi libanda osika sana mwasi na ndako mais sona mfutima pona ko de rayon na droit chemin c'est ça. Nous sommes les esprits légers ou, entre parenthèses, petits sorciers, sont utilisés pour enquêter les terrains afin de faire leurs opérations. Ce sont ces sorciers qui parfois entrent aveuglément dans le filet de Ngangabankulu, entre parenthèses, protecteurs spirituels de la famille, et tombent unis dans le lit. Kaka koko ya na kati na nini mutu mususu tango batindie aya komeka donc tango to dit parfois entre aveuglement dans le filet aye po séduire yo aye po acha na nzela ba tentation okweya okoba na distraction yo sakaka ko tingama ko se soumettre na loi nzami pour ba principe na ye pe ko landa lo sambo alors moto wana ye na mission ne ko ko samate. Parce que tant que on se comporter d'une vis-à-vis ya bato, pe ensemble pour tout l'endo, directement mutuwana azali na protecteur, to ba protecteur o ba ko batelai. Protection et zakatinaye. Okomona mutu mususu neige za ko kita. Asa na parapluie, asa ko tamuso bia to banga neige. Moi za na parapluie zo banga te parce que zo ko protéger devant la neige. Osomona mais si quand yo papa nanga yo mama nanga protection ya nini honnêteté ko sama na ba desiste na ba sentimate tikala kaka na boyambi yo sala wana ya nzami pungu pe no netete wana ko se soumettre na bibeko ya tata wamba pungu tulendo pe ko presque yango pe ko sala kaka na mvuluzi kimbango na nzela wana ya bakoko na biso. Pour les loups, ils sont tout ça hypothéqués. Pourquoi? Tous ça semble à Dieu des étrangers. Oh, Yahweh Jésus. Bango va continuer de la biso. Ba ange des démons, bango va protéger, on a ba tentation. Aussi que bango va ça tenter biso. Bango va ça détruire biso. Bango va ça agresser biso. Non. Yango va monter comme kokufa na valage. Bibembe comme kokufa. Ba morte awana Congo ba comme ko sala milongo. Bo pito tongi na ba maladie. Ya ndenge na ndenge. Bamisusu na ndako balanda kakiri tongo bidi poka komela kabakisi ko soka batonga. Parce que tout ça sans protection. Osomo, mais ce qu'on va bien protéger, Mongolia ameki yo aye ko tenter okoité. O telemi ka ndenge wana. Le sambo, honnêteté. Nde kia ko mekayo akoyi. Sikonde ko la tango akoyi akokiyote akepe sa rapport. Akolbadini tata wana sala kindoki moko makasi kutu koleka ngai nzoka ndio yo sana bontambe po bango bandima ka bontambe tata wana to mama wana sana kisi koleka ngai nzoka yo sana bontambe pour ko quitter. C'est ça. Les esprits inférieurs, après avoir été informés par l'enquêteur, ce qu'enquêteur a qui a fait l'émission dans les esprits légers, Tangu aye a qui complète après avoir été informé par l'enquêteur, l'esprit inférieur sera envoyé pour accomplir l'opération. Nzambe mpungu yango wana oyo ezali safwa en anglais tolobi it is good to know. Donc c'est bon de savoir tout yeba plutôt que la capitale na moment de distraction yeba que ozali sous envoûtement na moment oyo yozo discuter na mwasi na yo na mobali na yo belle compréhension ko ganga ko silika ko soti bitumbe kota
tokende kofunda mobali no na l'état to mobali kofunda mwasi na l'état to mwasi kosenga divorce boyebi te ke ezali bamfutima yo ndimi nzamba kokokotela yo boya mwasi no to boya mobali na yo eza bamfutima po bakota malere kati na couple wana mpona bana na bango ntango bino bopanzani bana na bino bakoma bato baza kotize na baesprit impur. C'est ça. Les esprits inférieurs. Après avoir été informé par l'enquêteur, enquêteur est connu de ce que place na outi, na salitu na bunge tumba, na policier. Alors, tant kaka, après, na rapport oyo, basili ko sopa oyo bazali likolo, l'esprit inférieur sera envoyé pour accomplir l'opération. Donc, si l'esprit inférieur, qui est pour Kisayango, au Kangamisala naye, soit au Kangamabota naye, soit au Ostinaye, donc au Bomaye, soit au Lokayo, s'il est maladie, ou il y a la condamnée, comme la Kabakis, on me dit pourquoi, peu qu'on s'en essaye kimia. Alors, d'aller ôter la vie de l'homme, en préparateur tué. Alors, à quel dépend l'ongola bomoïna yo, topé akanga banzela na yo obotate obalate ozana sengote omonyango za normal nzamba kela biso bikombate ezali molili nde muto abongisa mabongisi wana pona kotika biso tango nusto zala kana souci peto ina nzambe ozomona parfois il réussit parfois il est poudrier par l'arme de Nganga Bankulu où il n'arrive pas à atteindre sa cible à cause de la pureté de la personne ciblée. Vous voyez, Nasondi, les esprits inférieurs, après avoir informé par l'enquêteur, l'esprit inférieur sera envoyé pour accomplir l'opération d'aller ôter la vie de l'homme. En préparateur tueux. Parfois, il réussit, parfois, il est poudrier par l'arme de Nganga Bankulu. En préparateur Zouana, protecteur spirituel de la famille. Ou il n'arrive pas à atteindre sa cible à cause de la pureté de la personne cible. Au second, tant esprit enquêteur autobangi léger, aye koko isayo, a même rapport. Alors, kuna siko ba kotida esprit inférieur pona kokoksa mukanwana. Ya ko longola ona bomoyi, to ya potikiro ozala mutamaladi pendant toute ta vie. Et aussi lisusu ko kanabanzela na yo mabala mabota esengo kinya. Mpembe na sagesse na pardon na mémoire na biso ba itilisa kango. Mutazo raisonner le la bête. Likambo ya malamu yango zo ko kakotsa yango malamu te. Yo zo landaka o makalisu zo kotinda. Oza ko penser yango yo monyango loko les vrai. Osomona. Bato bongo babengi bino le vieux sceptique. Démon oya dutaka. Asala amuna lolenge na ye yende mutasaka tina bino. Babengi ye midi, le vieux pourri. C'est ça. Mais ce qui a longité esprit inférieur wana akolonga te kaka na cause moko. À cause de la pureté de la personne ciblée. Muto ba yeko tenter. Muto ba yeko bakanga bisengo na yo, mabala na yo, mabota na yo, misala na yo. O comme esclave, ya komina kabaki stongo me dit pourquoi? To ba memo na liwa, obimi bo accident. O lali bo ye, obeli ba keno hôpital o kufi. Mais ce qui osali na pureté cible wana ba tepo na yo ko kurate. Muto ya mekiyo, espèce sérieux soit ya pour akokiyote. Alors, pour cela, to tchama mukuse. Pour to linko tchamula ite pour na mukuse. Pour comprendre facile. 3. Les esprits supérieurs. Na songi sikolo na kodilanda baramoko na esprit supérieur. Les esprits légers ou petits sorciers sont utilisés pour enquêter le terrain avant de faire leurs opérations. Ce sont ces sorciers qui parfois
entrer aveuglement dans le filet de Ngangabankulu, entre parenthèses, protecteur spirituel de la famille, et tombe nu dans le rue. Les esprits inférieurs, après avoir été informés par l'enquêteur, les esprits inférieurs sera envoyés pour accomplir l'opération d'aller ôter la vie de l'homme, entre parenthèses tuer. Parfois, il reçut au kufri, toi sangi banzela na yo, alongi yo na mokano pena ndenge babungisa me pona koya, parfois il reçut, mais parfois il est publié par l'âme de Ngangabankulu, entre parenthèses, protecteur spirituel de la famille, où il n'arrive pas à atteindre sa cible à cause de la pureté de la personne ciblée. Toyez la troisième, les esprits supérieurs. En cas de la faille ou de l'incapacité de l'esprit inférieur, ce qui est inférieur aye pour na côté finayo, pour na kokanga bisengo na yo, misala to mayele na yo to kimia na yo, ce qui aye a kokite nde na bongo sikoy esprit supérieur yemoko à côté leba. Voilà sikoy yemoko à côté leba. En cas de la faille ou de l'incapacité de l'esprit inférieur, les grands sorciers quitte son trône pour faire ce travail. Grand maître n'a pas à côté de moi, ah, bino beaucoup quitté. Même la magie, pour ne pas faire le comment bâtir la cata moussous ba faible. Faible sur à quitter, bâtir moi ma carte c'est sur à quitter, il y a mon supérieur d'abord à télémi. Alors en cas de la faille ou de l'incapacité de l'esprit inférieur, les grands sorciers quittent son trône pour faire ce travail. Yemoko mokonzi na bango grand maître atiki na ye mokonzi aye yemoko pona kosala misala wana ya ko otevi na yo ya kotika yo ozala condamné ko mela bakisi tongo midi pourquoi pe ya kozala maladie pe qualifié et aussi ko kanga bazela no bisengo mabala misala esengo nyonso mabota etc. Lui aussi peut réussir, peut aussi être publié par l'âme de Ngangabankulu, entre parenthèses, protecteur spirituel de la famille. Et peut aussi manquer sa cible par la pureté de la personne attaquée. Donc, tu vois, Dieu de mots insister. Donc, ce qui veut dire donc, Dieu de mots insister. Donc, insiste à qui? En cas de la faille ou de l'incapacité de l'esprit inférieur, le grand sorcier quitte son trône pour faire ce travail. Lui aussi peut réussir. Il y a peu à coucher pour longa. Il y a beaucoup de grand maître, il y a longi. Il y a beaucoup de saboboni, il y a beaucoup de beaucoup de quitter. Banda l'onena zawana tabali, botaki. Banda zawana tab acheba beauté, apakoli ba produit, ba kolinga ipa mbalite. Banda lelo yena bina yo mobala ndozo ka zo sakana nayi na sili ko sala misala na ndai wana le grand esprit za koloba oya bango ya satana ya kisi le grand sorcier ndeko kutaza wana akozo musala malamu to ko vive bien na kangi nyonso nenga za wana amatakita akozala na kinyati na teba malade oyo ba docteur ba ko aussi sate akubanda komela bakisi tongo midi pourquoi na komisi esclave na ngai abandolo wakaba terre bako condamner ye pendant toute sa vie adomela ka bakisi tongo pourquoi mukoloka ko tika kisi na Yesu na simbi malade zongi pour porter ça offerte azobeli su bakisi na patonga ebotela mayere na bango wana zo pesa ko rapport pas inférieur na ye non. Lui aussi peut reçu. Peut aussi être publié par l'âme de Ngangabankulu, entre parenthèses, protecteur spirituel de la famille. Et peut aussi manquer sa cible par la pureté de la personne attaquée donc. C'est ça. Parce qu'avant, on a un protecteur spirituel de la famille, nous avons pour nous donner le même santé là.
mais yo soko zali na communication na nzambe te ozali prêt sous la loi ou les principes de nzambe mpungutulendo te yeba ke protecteur spirituel de la famille akozala no elongo te ekomi lokola mwana ya 2 ans azali konguluma kokende esika mai ebale ezali nana akopekisa ye mpona dine na mai te okomi lokola yo moko mais soki mwana wana soki edie na mai baparane baza wana bakolela ete mwana soki na mai bake kozwa ye mwana biki mais yo soki okati relation na bakoko na yo okomi kofinga na yo na Afrika bandoki nzambe na yo we incapable ndoki asala nini siko protection ekozala pa ekuta waki ozomona esika osetrahir ndoko ebohumbu ya komela kisi ntongo midi pokwa okoma maladis libala no mikakatano mabota no mikakatano kini ya kutu ezalaka te kolela butu moi oyo lelo okoma koloba kutu nzambe azalaka te ozomona peut aussi être poutillé par l'arme de Nganga Bankulu et peut aussi manquer sa cible par la pureté de la personne. nakozwa décision moko inutile pe ya mabe yeba ke moma wana mongunya aza kozwa bokonzi likolo na yo et protection ekozala te oyo ya bakoko na biso to pe ya spirituel de la famille protecteur oyo azali ya biso ya molimo kati na libota akozala te. C'est ça. Les esprits supérieurs sont appelés les grands maîtres dans leur monde des ténèbres. Donc, esprit supérieur wana bakuzoko benga ye grand maître na kati ya monde na bango ya molili. Et c'est ça. Ozomona. Alors, biso pona tolonga quel que soit premier degré, deuxième degré, troisième degré, na bango ya molili ya makasi. Et loko kaka na pesi bino mayele boyebi botika makambo oyo ezali pona kopesa kaka bokondi to lokumu na nsoto. To sala oyo kopesa bokondi pe lokumu na nzambi pungutulendo. Alors pour cela, na kati na couple, nzambi pungutulendo alingaka couple oyo ezali na tendiment. Na kati na oyo azali mobali abala to mwasi abala te ezoko senga bo se réserver kino kozwa mwasi ya malunga oyo akoki na yo to pe mobali malunga oyo akoki na yo me kati na kindumba te o mekana mobali to mekana mwasi oyo et de trois ko se distraire te na ba désir oyo ya mokili ba décision moko ya mabe mais ozo fungula porte mongunia aya kolonga yo yango na zala na prudence zala na prudence yango nde ekolongisa biso pona kolonga ndoki azala nani ndoki azali oyo akokanga batu oyo bazali na bizaleli oyo ebongisami te na batu to pe na nzambe me moto oyo azali na ezaleli oyo ebongisami azali honnête azali na amour azali ko respecter mibeko ya nzambe to pe ba principe ya nzambe mpe loi de la nature ndeko wana ta bandoki bazongeli ye basali milongo ba grand maître ba nani bakokisika kokoka yo te biso moko toza ko se trahir na maboko na bango ndele tokomi esclave ya nyonso yo lelaka kaka bana na yo ntango mosusu mabale eza te to babali kuna bisengo ezalandaka bango te kobota pasi abali me kobota eza te nyonso ezosimba te kisi tongo midi pokwa badialyse kolongola ko makila mokolo na mokolo bapapa na nga bamama bosongela nzambe ya kitoko ya malamu mpe ya bolingo ye wana tobengi nzambi mpungutulendo soki tozongeli nzambi mpungutulendo nde sika esengo na biso ekoya. C'est ça.
Lua 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 lutomawa. Lua 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 lutomawa. Luize no kwa mono. Wana mvuluski mbangu mutayemba kayango kwa bakoko na biso. Lua 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 lutomawa. Lua lua lutomawa. Luize no kwa mono. Donc boyoka 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 na bino. Boyoka 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 na bino. Boye pa inangayi mvulusi na bino kimbangu. C'est ça. Batata ba mama. Na kotenga bo ambrasengo malamu. Pe bola ndango na bokebi. To pesi makambo ya makasi te kati na yango. Boyoki nga ndenge na sololi na bino lelo na nzela ya mateya oyo. Pona bo comprendre yango malamu. Nazalaki un peu lent. Po bo comprendre malamu. J'espère que boko comprendre. Bola na bokebi tango za kolanda ngo kanga pe telefone. Mupaya zana no pembeni. Bilora kolezera na opembeni landa na bokebi yango ndezali nzele kufungula biso kimia pesengo pe kolongola biso na boloko oyo bandoki pe mokile kanga biso poto mona tembo ya nzambe pour soleil matondo 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 ngonga nzambi mukubula ina ngonga ya nzambe ezali deja kobeta ngonga nzambe ezali kobeta tozongela nzambe na biso ba oyo nanu bozongi te boza kolanda na lisanga bolingo mateya boyamba ngai na bokebi nyonso na malobo na ye kopesa bino ewuti na mokili na molimo botiango na misala na kombo ya mvulusi kimbangu matondo mingi kimia nzambe